biso na mesure ya ko servir na misa. Mbisi na biso to kotisa ngo ba épices na kati. Voilà, aïe na biso yango yo. Aussi ko tout yango. Yango tout yango parce que ya kobela fufu na biso to uti ko sala yango yo fufu yango eza déjà prêt. Fufu na biso eza mélangé na semoule. Légumes na biso yango to lambi yango à la congolaise nde na lobaki to lambi yango na mafuta mbila ba solo na biso yango nezo monana piment na biso ya mbuma ezali yango wana piment ya kotuta pe yango wana poisson na biso yango ya kotumba na ba oignon na biso to kati likolo. En tout cas o eza biloko oyo so za zoto mike lia o rovimba eza légumes na mo ba solo koti. Mesdames et messieurs, chers internautes, salut depuis là où vous êtes. Une tranche la biso ya Sika et Lubu, c'est bien moi Luciana Perrière. N'est qu'au présenter bino bilo Ronaldo Mbela bino lelo. Bana poto bana kin na pesi bino mbote na osinga na bino bolanda émission tina suka. Eza émission moko éducatif juste pour na kolamba pour na bana biso et puis pour na bande ko biso musu ba na besoin ya koyeba ba recette na biso ba recette congolaise et tout. C'est un peu ça. Donc, dans le nouveau tala déjà, naza na chambre froide, on sommes déjà poisson nanga. On a kishasa to bingaka Thompson, yango déjà na sombi et déjà on sommes légumes nanga. Donc, soyez toujours branchés. Botala nene na on la marché. Na mimaki caméra nanga na kati ya marché bomona que eza bilo côté na zui na ndaku na filmer te bino mo bomona que na sali marché na yenga moko na lambi pour bozala na confiance toujours ndenge bo pesa biso confiance depuis longtemps. Merci beaucoup, soyez restés branchés. Merci. Mesdames et messieurs, voilà, tous à la place à ba condiment na biso. Tozo ba épices, tomates, yambuma. Na ozwango mon côté na ozwango mibale parce que na osala légumes. Non ça légumes na poisson mais oyo eza juste pour na légumes na rozwa piment na biso donc voilà piment on a vu na tango nyonso na bilo côté na tout en haut à part et kozala juste ba rolia ngo pembeni na légumes na biso donc awa na rozwa solo na biso et sali mo rotela. Et puis, maman, pesa ngai matungulu. Pesa mi balé. Pone bien, ouana te. Ya rouge. Pesa poivron wana. Poivron moko, oui moko. Pesa ndembi. Donc, chers internautes, vous sala achat, il y a des condiments na biso, vous comprendre que tout ça a marché. Mais ces amours il faut muto aider pour na zorabilo on a mis ça. Donc voilà, restez toujours branchés na chaîne na biso Congo Suisse. Bisika o to laksa bino bilili ya solo ya réalité, ya resomba te, ya recréer te. Donc voilà. Je crois que aussi ici, dans ma condiment,
Maintenant tokota na kati kuna pona koluka légumes na biso otorolambela ba condiment na biso. Chers internautes, j'espère que boyebi biloko na temi liboso na benga ngo safu. Bat bayebi ngo beaucoup plus ba Congo bandeko na biso ba Congo bayebi ngo vraiment bango nde kolo yango et puis bandeko na biso mususu ba Quinois bayebi ngo très bien yango erozala pembeni ya recette na biso ba reliango ensemble. Donc voilà. Maman tilangai ya 1000 francs. Tilangai ya 1000 francs. Oeza bilo on a biso ba Quinois toliaka. Partout dans le monde, bah s'intéresser à Nango, bah na Poto, bah na Paris, bah na Suisse. Déjà là, je vois mon boss, Maître John, Motena Bisiro Zali. En tout cas, longue vie à toi, continuez à avancer na kati ya initiative Oyo, au tien na kati ya Congo en fait pour na ko avancer, ko laksa ba jeune, ko laksa ba jeune, bah ma mususu ebelo ba jeune bazo ignorer, bah maman mususu ebele abala na ya zani na ndaku. Ayebi na ye mamba kolamba te ayebi na ye te ke balambela mobali boye eza te ke na volonté na ye mayebi te mais à travers initiative Oyo Sali ezosunga bandako ebele ezosunga mabale ebele. En tout cas coup de chapeau à toi, merci beaucoup. Donc bozala toujours branché là maintenant tozo avancer pour tous ma légumes na biso bozala toujours branché jusqu'à la fin. Merci pour la fidélité. Pesa ngai liboki ote pesa oya se wana Gumbango, kata basongi na wana. Ça on a sachet. Légumes na biso abenga ngo biteku teku. Yango nde tozo lamba. Voilà, tokomi na suka ya marché na biso. Là maintenant tozo zonga Poto lamba et lubu na biso comme to prometa kibino nyonso tout tozo sala et koleka na image nyonso surtout ya mambu nyonso to sala eleka na image. Donc restez toujours branchés na émission na biso ya elubu bozala na ba détails beaucoup plus na elubu nazo lamba eza pona bino na osenga na bino bozala branché jusqu'à la fin. S'il vous plaît, nabi que vous êtes toujours wana fidèle pour na Rolanda biso, Rolanda biso à tout moment, vous allez toujours wana pour na biso, pour to laxarabino, ba image ya malamu, o eza intérêt na bino, pe intérêt na biso za ndenge bino Rolanda biso vous s'intéressera na biso. Merci beaucoup, restez toujours branchés, à suivre. Voilà, tout comme déjà dans la cuisine na biso, tout le monde qui marchait. Comment il a coulé, tout ça dans la cuisine, tout rebanda na légumes na biso, babinga randunda, biteku teku, ya onde tout rebanda nango, déjà tout ça nango, tout longolango na emballage, voilà, bana rolongola ba. Oh banzeto ya makasi oyo faut longolango parce que eza important te to tozobuka koto eza pété nde yango nde eza makasi to boaki. Donc voilà nous na biso eza bien eza penza pété eza bien eza ya sika. Kamba boye nalinga Maître John Azala yalinga ba recette a boye. Donc ninga otala biso déjà boye azoka posa ezo sukeleka na image. Bambote mingi na bana poto bambote mingi na bino parce que vous aurez toujours branché kolanda biso na senga bino ba merci ebele pour na fidélité na bino. Chaque fois on a bossé na abinoté. Donc tout bossé ni pété banakin baza branché bon na biso. Merci pour la fidélité. Oko bana Rolanda émission na biso ya elubu tina suka toyeba recette na biso tozo kende onango wapi ti
nesika tokosukela bolanda. Voilà, tozo qui na robinet na biso pour na kosukola ndunda na biso. Senga mama ebele po talarara na marché moi ba zelo, moi ba poussière et tout. Pour kosukola ngo vraiment bien pour ekotoka na nzungu ba zelo ebota na cité. Je dis comme ça, bonjour à Maître Benjamin Lushima, à l'artiste Gianni Pacha, à Mote Nabino Belé, et Lubu Yangoyo, Nayeli Bino encore une fois de plus, à Mote Belé, na Joseph Okito, à Mote Belé, na confrère Nanga, Branco Cel Suisse, à Mote Belé, na maman Albertine, maman Abota Luciana Perrier, Azal Bosso Nabino, Obozo Landa Sikoyo. Merci beaucoup parce que j'ai vu que Bino pe bozawana bozolanda. De gros bisous à mes bébés Serena et Yanis, la bisou ebele na Bino. Voilà. Oyo maya liboso sukoli ndunda na biso. Donc, nous avons des zelo et bimina se. Bandunda, ce que outi wenze, la poussière, la mabele. Donc, il faut que vous ayez la pinza prudente et vous ayez sous colango. On a des zelo, mabele. Merci beaucoup, Nabalandi à Congo Suisse. Pour la fidélité, et que vous êtes toujours branché, Zolanda. Mes gros bisous à ma grande sœur Leslie depuis Paris. Mbotebele Nayo, Mbotebele na Grâce Perrière, Gisèle Perrière, Nuela Mabongo. Ouais. Soki mai etikali propre wana c'est que ndunda na biso eteli basalite nyonso elongwe. Soki mai etikali na mwa basekel ya salite mwa ba mabele na se c'est qu'il faut passer yango susu pour la troisième fois pour ba inviter na biso ba rolia bayoka mabele te. Donc je crois que ndunda na biso est déjà propre. Tozonga siko na cuisine pour na kokata ngo kutango na nzungu ko matsango na moto pour et s'évaporer et cuire après toko tia ba condiment na biso et puis voilà. Voilà. Tozonga na cuisine na biso ndunda na biso yango tozokata déjà. Tokata on vraiment mikie makasité parce que il faut emonana tokata on mikie ekolemba makasi. Tokata on a mesure moko moyenne. Voilà. Pour comprendre ngai pour na liboko naza ko cher. Restez toujours branchés. La cuisine Nabiso, il y a Congo Suisse, Bolanda et Lubu Oyo jusqu'à la fin. Vous avez l'image à la moindre détail. Voilà, moto Nabiso yango to pelisa. Na boy kolamba na réchaud parce que non lamba à la congolaise. On sait la makala, on sait la lituka.
napelisi moto na nga na maboko na allumette na sachet yango oyo ezopela déjà naotia mwa mopepe po engala mbango. Voilà, moto na biso engali totia légume na biso na moto tokotika yango ebimisa mai nango yango moko na nsima totia bacondiment na biso. Voilà, voilà awa tozosala bacondiment na biso tozolongola yango basalite totia yango ezala déjà prêt mpona légume na biso. Recette na biso eza recette moko congolaise, nazo rappeler bino eza recette congolaise, tozolamba vraiment à la congolaise. Voilà, oyo eza ndembi na français babenga yango petit oignon. Katango na mesure moko ya mikie makasi po emonana te. Moi to tout tango eza te parce que tozotia yango na légume. Tozotia yango na légume yango peza ka légume. Moi ko tout tango eza te mais to katango na mesure moko oyo ko monana te. Voilà, oh tomate na biso, tomate ya mbuma. Torotia tomate ya boîte te parce que eza légume verte. Donc moi tout ça la sauce tomate eza la rouge eza te. Torotia la tomate ya mbuma. Voilà. La tomate ya mbuma. On a la poso oyo esalaka bien te kangama na mino po kolongola yango. Voilà, tomate na biso tolongoli yango poso sikoyo tokata yango na manière oyo ya kolambela. Maître John omona makambo yango yango oyo. Donc kolamba ya facilité, c'est pas donné à tout le monde. Donc tolekisa ba image pour apprendre ba éviter pour kolakisa pe ba recette na biso congolaise ndenge biso ba quinoise toliaka ndenge biso ba congolaise toliaka. Voilà, oyo eza piment na otia nyonso te nazo sukola yango na kotia yango à part parce que yango na otuta na kati ya sauce na biso totiaka mibale oyo nyonso to etikali oyo totuta yango à part. Banzete oyo naolongola yango parce que eza banzete oyo ekotaka na nini te na liboka te yango balongola yango parce que eza salite. Eza ndenge babukela yango na elanga eyelaka na banzete wana, donc il faut kolongola yango. Voilà, eza solo papa na biso ba congolais bayebi eloko na simbi au solo balinga yango mingi na ba légumes eza pe
etraitaka bamaladi ebele, etraitaka mpe bapasi ya libumu. Donc eza mpe légume solo totiango na kati ya litekuteku na biso. Voilà, oyo poivron na biso tolongola yango nzete na kati, nzete nango babukela yango na elanga. Le poivron kasa nango ezalaka mwa makasi ye, mais air yotoka elembaka nango facilement. Oyo nde litungulu, oignon en français. Voilà. Tolongola yango ba emballage yango. Tokata yango na rondelle na mesure ya kolambela. Merci mingi na maman Albertine donc lakisa ngai kolamba, lakisa ngai cuisine congolaise nde yango oyo nazwi mpe chance ya koprésente yango na bandeko na biso baolanda biso de partout. Savoir faire oyo lakisa nga nde yango nazosalela na kati ya chaîne na biso Congo Suisse, l'émission na biso Elubu. Voilà, tokotia matungulu oignon surtout ekokota pona sauce na biso ezala meilleure. Aïe na biso aïe to tout yango parce que yango epanzanaka na mwa pasi to risque bato balia ba aïe ya mibimbao to tout yango. Condiment na biso nyonso yango eza déjà prêt. Oyo ya kotuta tokolongola part tokotuta mosusu mpe tokotia kaka ndenge wana na kati ya légume na biso. Voilà, tozo évoluer. Voilà, ndunda na biso elembi sikoyo tokotia bacondiment na biso. Voilà, nde nalobaki matungulu ekokota nyonso, tia mpe tomate na biso nyonso, tokotia mpe ndembi
tokotia basolo na biso tokotia yango mpe nyonso nabisaki bino tozolamba à la congolaise tolamba na mafuta mbila na biso ya mbila oyo na lopoto babengaka l'huile de palme tokotia mesure oyo kokoka na recette na biso voilà ça tokobakisa yango mai 1 minute après nde tokobakisa yango mai mpona esala sauce totika yango nono bamai ya condiment na biso ebima nde tokotia mai na biso ordinaire mai na biso ordinaire po ebelisa malamu bakondiment na biso touti kobakisa ebimisela biso pe sauce na biso oyo tozo former voilà tobakisa su mai ndambu po etoka bien donc nde nalobaki ai na biso nalobaki fona tout yango yango wana tiango na liboka tout yango mpona na bakisa yango na bakondima oyo natie na kati ya nzungu voilà ai na biso yango oyo voilà ai na biso yango oyo tosisi kotuta yango yango totie totuti yango parce que toboyi kotia yango ya mibimba parce que ya mibimba wana epanzana na pasi okoservir motu biloko na sani bakuta na ai ya mobimba esala bien te yango moni totuti ai donc voilà tokopanza yango na lutu et toka pendant au moins 10 minutes pour ba condiment na biso ebela légumes na biso pe et ebela sauce na biso pe et salima malamu comme ça nde tokitisa ngo na moto voilà to comme une étape na biso ya mbisi na biso poisson na biso tozo salango tozo longolango déjà ba salité et après toko saisonner yango parce que eza ya kotumba donc voilà na tiango déjà na bassin nazo lingana bana ko panzango kolongolango ba salité donc voilà bana kolongola na ekai oya pembeni toza na robinet na biso tozosukola mbisi na biso toti kolongola yango basalite toti kolongola yango basalite sikoyo tozosukola yango sukola yango mpona kolongola mwa bazei wana oyo ezalaka na kati wana ya tokotumba yango ezala vraiment propre tozosala ba épice na biso ya kosaisonner mbisi na biso tobanda kotuta nano muscade po elemba malamu muscade na biso
maï na biso ensemble na muscade esi totiaki. Otia sikoyo ndembi na biso na matungulu. Oyo nyonso mpe ezaka mpona kosaisonne mbisi na biso. Là, tosisi kotuta ba épice na biso. Tozo saisonner sikoyo mbisi na biso. Tokotisa yango ba épice na kati. Tosisi kosaisonner mbisi na biso. Sikoyo tokozwa grillage na biso po tobanda kotumba yango. Voilà, 10 minutes napesaki mpona ndunda na biso ekoki. Légume na biso ebeli. Légume na biso ebeli. Omona na ba image. Basolo na biso elembi, ba pipine na biso ya mbuma elembi. Sauce na biso pe esalami. Voilà. Kokitisa nzungu na biso ya légume po tobanda sikoyo kotumba mbisi. Voilà, grillage na biso totie na moto. Sikoyo tozotumba mbisi na biso. Ça huile na biso po ekangama na libende te ya grillage pe ebela malamu. Voilà, toujours continuer, toujours koba mbisi na biso comme déjà prêt pour na kobela. Déjà maï na biso ya fufu yango totiaki. Et bientôt là, ils ont toka, tozo balola fufu en même temps, tozo tumbambisi na biso déjà. Donc et comme ils ont déjà pembeni pour na kobela. Donc voilà, tozo évoluer, comme il presque à la fin déjà. Restez toujours branchés, chers internautes, na elubu na biso ya lelo. To comme ça, ngoti na suka, total résultat ni tozwa. Voilà, maï na biso ya fufu etoki. Fufu na biso eza mélangé na semoule ya jaune. Maï na biso ezalaki bien calculé na mesure ya fufu na biso. Totika yango etoka mwa mukie après tobalola. Fufu na biso yango tozobalola déjà. Nabaki maï na biso totiaki yango na mesure ya fufu na biso. Bon, coquinette. Comprenez-moi parce que naza gauchère. Elle beaucoup non sali là. Et on kaka ni na saï. So ebeli. Ça on ba la on ce qu'on a c'est malamu. Oeza elubu à la congolaise. Quitte ce micro. À la congolaise. Donc, oeza pesa recette moko quinoise. La fufu nanga. Ndenge maman la kisa. Ba ola bien. Pona ba mbuma ezala te. Pour obeta ngo boy. Ezala te.
thermos na biso yango oyo kata fufu na biso na mesure ya koservir na misa. Komi na suka ya émission na biso, komi presque na suka. Fufu na biso elambami, tikali na mbisi ebela. Mbisi na biso etikali na 5 minutes po ekita na moto. Déjà fufu esi ebeli. Bandeko balandi, merci pour la fidélité. Vous êtes toujours là devant écran na bino, devant ba téléphone na bino, vous olandangai. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance et pour la considération. Je commis déjà na suka émission na biso. Na marché, bomonaki ne tosombaki safu na biso, na tiaki déjà ma ya moto yango isi chauffé. Tiens, na kati po elemba. Tokotika ngo rovanda pendant 10 secondes pour elemba. Ça nde tobimisa ngo. Déjà awa koto mbisi na biso si ebeli. C'est beli. C'est biso si ebeli. Kalka ba de terre mike. C'est beli déjà. Bientôt là. Dans 1 minute, ça fait un biseau et 10 secondes, on a biseau na pièce qui ça fait l'embi. J'en ai ça, on a biseau pour te servir en haut, on a mis ça. Ça fait un biseau en haut. Et après, c'est belli. Donc, on a ce qu'on a mis ça. On a mis ça. On a mis ça. Tolambi yango déjà na misa tozo présenter. Safu na biso touti ko sala yango yo fufu yango eza déjà prêt. Fufu na biso eza mélangé na semoule. Légumes na biso yango tolambi yango à la congolaise nde na lobaki. Tolambi yango na mafuta mbila ba solo na biso yango nezo monana. Piment na biso ya mbuma ezali yango wana. Piment ya kotuta pe yango wana. Poisson na biso yango ya kotumba na ba oignon na biso tokati likolo. Voilà, merci beaucoup parce que vous aki wana fidèle, vous aki belé devant ba écran na bino kolanda biso kolanda émission na biso elubu. Donc merci beaucoup. Na pesi merci mingi na maître John depuis Suisse. Na pesi merci mingi na grand frère Nangai Papi. Na pesi merci mingi na madame Naye Karine. Merci na famille Mobimba. Merci na bino nyonso to bana poto bana kin. Na yebi que bokozala toujours wana na tranche na biso oyo koya sima pona ko landa ba recette na biso ya elubu na chaîne na biso Congo Suisse. Voilà, ndunda na biso yango yo nazo servir yango déjà. Oyo eza plat ya superviseur na biso ya Congo Suisse. Ya. Plat na ye. Et coquille, Akatati. Maboko nanga na uti kolamba eza propre au plat ya superviseur. Bon, alors tozolia elubu ya maman Luciana. Alambili biso à la congolaise. Tozolia. En tout cas, bozana avant na pesa so que bien, il faut nalia nan. En tout cas, o eza biloko yo so za zoto mike lia o vimba. Eza légumes, na mo ba solo koti, Thomson otumba. En tout cas,
Atiepe moi tanga aussi. En tout cas, merci mingi na balandi. Eza Elubu ya liboso. Bo s'abonner mingi na chaîne na biso. Deuxième épisode des Ali. Boromona bakoba, boromona mbisa mai, boromona ndenge nini na prépara maki basangisa na boudin na nini. Bionos boromona babiloko wana sekesama ezaka na chaîne moko bolanda oza Congo Suisse. Merci. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Et le bout, déjà, vous avez baza à table, bazolia déjà, tokomina souka. Voilà, to se retrouver na tranche tabiso. Il y a oekoya na mbalasima beaucoup za ba recettes mususu bokozwa ba recettes mususu différents il y a mboka na biso Congo et tout ka ndenge bomoni les recettes to sali lelo à la congolaise ekoya susumba lebele na ba forme belé. Merci bana poto, merci bana kin, merci pour la fidélité na bino na chaîne na biso Congo Suisse. Bo s'abonner ebele, bo za la toujours wana kolanda biso, bo s'abonner massivement toza wana pona osala bino musala pona ko sepelisa bino na ba image kitoko mesana kolanda na Congo Suisse. Merci pour la confiance. Allez, à la prochaine. Bye.